Et voilà, bonjour, bonsoir, chers téléspectateurs, abonnez-nous sur Shelvit Télévision. Chaîne Abino Bopé, ça toujours confiance pour Nolanda. Biso le lot Zawana, Ngayo Abino, Miro Mabungu Nazawana, Nazawana Liboso, en direct de la morgue du cinquantenaire pour Naroleur au Bimisa. Une sorte de maman Nabiso, actrice Nabiso, comédienne Nabiso, Nene, ou à Sali Kombo Mingi, Namoka Nabiso Congo, Namakambetali comédie, Maman Solange Mindondo. Le lot penza zo mona ba plaire les amis awande baloba toujours bo lela ba bazo lela to za vraiment la souci mingi à perdre une grande actrice lokola maman Solange Mindondo lelo to za wana to bimisa corps na yo o ekobima lelo na cinquantenaire avant là ekoki kozala moi ekobeta ma tour na victoire et qu'on a pu m'exposer la victoire à la place des artistes, artistes et comédiens, artistes et mboka la biso donc et qu'on a moi on exposé après quelle est ma place naie, la résidence naie et ensuite et qu'on a la wana et qu'on les capables allaient exposer dans stade de Martyr pendant un long moment après le lobby tout que nous côté la dernière des mères nanda kuni asuka en tout cas ils a pas si mingi ceux qui babi ceux qui ba kufi ba lamuka pona kolela de maman Mindondo à la muki pour kolela o ezavre mais de plaire souci ma casse comme on a grand artiste les caméramans abiso plutôt azawana zo benda ba image ya ba artiste comédien bazo lela donc eza vraiment pas si mingi souci ça trop vide etikali mais nde baloba toujours l'artiste n'émerge jamais attention ka kofi ba œuvre nezala toujours pona ko lobela toujours donc maman Mindondo akeya tiki biso lelo mais ba pièce théâtrale na ya joie ba rôle na ye on ko ça toujours et ko ça toujours parce que les a toujours na ba CD les a toujours na ba bana biso to kondo talango toujours et voilà merci. Et voilà, tout ça toujours à la morgue à cinquantenaire. Tout ça appelle la morgue à artiste la biso mayonnaise. On met comment relever la biso. Bonjour mayonnaise. Ouais, ça va. Mes condoléances, c'est vraiment. Merci beaucoup mon frère. En fait, mayonnaise, quand tu tournes un peu, bon témoignage ni aux alentours pour la maman biso Mindondo. Na bika yepo salima combo salpe moi tant mingi. Bo tourner peu moi ba pièce na maman Mindondo. Bon témoignage ni to bon souvenir ni aux alentours. Vraiment c'est nombreux. Tout ça là m'a bébélé Solange tout nous Alexandre le balé na bina pe moi balé et là Solange donc à part ina donc m'a bébélé Alexandre avant m'a bébélé bon souvenir c'est bébélé a bien pour naé dans ma modèle ay ba ni ando sala donc vraiment te perdre vraiment icône. Est-ce que ça te gagné ba moto so akufi ba bon souvenir ne ba ni ko bima pour ba tunya surtout na maman Mindondo zaki ne bien azaki na ranking ils sont d'abord dans mamba liti singam pemba ya palais donc grande sœur ya Venise grande sœur ya quartier ils atego ya bana le donc grande sœur à quartier na ba ya solo ninga zalaki donc on sans polémique pour azate le long dans le bazé pour un sentiment ayeba ko fa na baleki pe na ba ndeko nyonso artistique donc c'est un peu ça. Yanga me rappelle tout na pe sumo loko mayonnaise bino penza artiste et comédien pourquoi ça la toujours ceux qui comédien moka kufi makamambongo ko makambilinga minga simba benda zwa boya zwa ki boya pesi te bongo comme banane mbongo koma ki parati mileka Mindondo lobaki et mbongo koma se peut pas chaque comique wa pesa boya ngote o monter en ngote zwa micro tuna bango so mamambongo ngana yebi mambola ti zwa micro tuni bango mamambongo ngana yebi mambola ti ngana yebi na yo lela Solange na yebi ko lela Solange normal et sili nango c'est ça. Donc c'est quoi organisation à bino na lemba eza kitoko dynamique de lemba eza kitoko to sali organisation na biso sali festival Mindondo pendant 3 jours pe le to sali ba organisation na ndenge na biso même to diriger biso na sozaka et le chapeauté na papa Massoum NPTC c'est ça moto salati. Merci beaucoup. Sans polémique to sali kitoko. Bonjour à tous en direct la morgue toujours tous un artiste Herman Kassongo. Bonjour Herman, mes condoléances. Bonjour, merci. Bon Herman Kassongo, bon souvenir yo ko yebisa biso pour la maman Mindondo pour Azaki un grand artiste yo peut un grand artiste mboka la biso oyebi moi quelques pièces bon souvenir ne kozani. Maman Solange était une bonne personne qui s'est donnée, qui aimait elle aimait plutôt ce qu'elle faisait, elle s'est donnée aussi à fond. De bas souvenirs Zarak, yangwana na lobby. Donc voilà un peu. Bon, à propos de ma organisation, vous avez que vous êtes au courant, qui mbongo comme ça que boy, mbongo comme ça que boy, mbongo ba pesi mutu boy ameli, mbongo pour les maman Solange à l'écart qui a loba qui ont la télé. Nous sommes courant na mambo le qui a maman mbongo et puis je pense que yango teza motu ya ponanga. Oza motu ya ponanga za ko la maman Solange na honneur nyonso donc. Ngana habité ceux qui mbongo ali mbongo itali eza mbongo mowe tu vois. Et puis maman on a ngolobela mingi te po batu nyonso ba otanga ba koma baza ba papa nanga. Donnant beaucoup de respect pour na bango na kokota na zone wana te ya moto to la maman Solange Mindondo. Merci.
Et voilà, toujours toujours na morgue na biso ya cinquantenaire pour na obsèque ya maman na biso toujours Mindondo. Ah tozana Fally Massour quoi. Mais comment expliquer biso concernant bonjour artiste et mes condoléances. Oui, bonjour, merci beaucoup. Pareillement vous aussi les journalistes. Merci. Donc toujours artiste tu ngato mais comment retourna. Est-ce que vous avez déjà été en tourner à ta pièce au tableau morona artiste monsieur Mindondo Oui, na tourna na été ma Kochanga. À Kochanga, ça dit na ndeba metteur en scène bazara a dirigé film, a dirigeant à bongo donc et salanga bia baksanga implicitement na kanarate na vie nanga na baksa na vie artistique nanga donc ça m'a vraiment fait du bien et puis je du mal il y a liwana et on n'a pas de choix volonté en Zambie destin penzela bisonyoso destin bisonyoso ça roboni donc to komisaye. Voilà, il y a une question. Par rapport à Batundies, on toujours que Azaki Malam, bon témoignage, en tout cas, on a un mauvais témoignage, il y a un bon témoignage. Azaki Malam, Kochanga, Azaki calme, Azaki bo. N'habité, yo peux me contacter sur quel local bien moi me fait moi bezaki moi blo moi on a ma pas maman me donner d'aller au Corée. Non non toro baksa babilo ko ana tezake déjà il y a Solange ana témoignage ya bien batutu ba olo ba bola munaye non na yoki mutobi mabena ete bazo bimsa toujours bola munaye eza moko exemple biso photo landa baleki ototikali to e ba kozala bol malamu pour permettre etamboleli na biso ezala bien na miso bato lobi soki yo pe lelo kufi to lobi wana oza soute to lelo po kati motema oza toujours na ba bon témoin ezala mzupe ka mutu so akufi nde ba malamu pona e ouais mais ya Solange na ba problème na mutu te ser moko bien donc eza moi passe et so zui mutu alo ba mabena donc voilà exact. Et puis artiste ngalo par rapport à l'organisation et bembe toujours ka suba liembongo mbongo ekeboe o boye organisation bembe ngeza non ndeni parce que tozana na mort na ko toke ko exposer été bayoka kaka moni déjà biso ba artiste na bino pe ba journaliste bozaka il faut yoki parole mo boye yo po memi donc parce que les qui me donné mo loba ka c'est émission ah ya to landa wana te ya l'essentiel les a kokunda artiste na honneur c'est tout ouais tikali divers pena ya makasi donc on n'a pas de choix tout ça là est l'essentiel to kunda ser na biso Mindondo et puis biso bao to tikali to bongisa etamboleli na biso po lobi to zape na témoignage bien lokola ye.
Allez,